Merci. Kabou Yalon Puissant, merci. Nabalandinyo social du Congo, merci. Nabino Oyo Bobozo Benga Bozo Pesabiso confiance, merci. Na plus de 17 000 abonnés au Bolandaka social du Congo. Bino Oyo Bozuna Nolibaku, Yako s'abonner, beau s'abonner une fois de plus massivement parce que chaîne Oyo ils en ont besoin. Nabino, ils en ont besoin, il j'aime Nabino et puis ils en ont besoin. Nabino pour Nakolanda. De mission du début jusqu'à la fin pour que vous comprendre ça c'est la chaîne Oyeboé au sein du Congo Oyeboé et la chaîne et la libération. Mais avant d'entrer les gens Makamuto Kolobela ils ont tellement ébélé mais bande konyo au sein du Congo boye bayango plus grave le Kelinga pour la première fois naye na kuti kabuya oyo bazora biso belil na sima caméra alobi non cordon Bruno il faut tout le capena etandoike pour te sensibiliser parce que boyebi Maman Océan akitaki na Kwamut, akendaki na mboka wana akati avec beaucoup de risques possibles, ba conditions oyo bakendaki na voyage wana avec beaucoup de risques kozonga nae ba image oyo boye atiaki pour que ba congolais nyonso bisika bozali o bazana kati ya aketi bozana Kisangani, bozana Lisala, bozana Businga, bozana Mweneditu, bozana na Katanga Bomo na boyeba ni nezoleka na bandundu dans l'ensemble si je peux appeler grand bandundu mais comme je vous dis ici likambo pas sina mama ezako lekela biso mama Océan azako bela ndeto zolo ba awati bomoni pour la première fois que Kabuya leka na télévision pour ça la émission parce que état de santé ya mama Océan du Congo eza malamu te voix nae ezako bimate depuis kozonga na bango na bise bakendaki ba menace ya ba coup de fil yango wana soki bomona mama Océan du Congo akoleka mikolo oyo bote na télévision donc boye ba yango bo komela batu oyo bo batali ba organisme etali droit des femmes etali droit de l'homme etali pe droit à liberté d'expression ya mboka na biso mama Océan du Congo aza sérieusement malade et puis voix nae eza ko bimate preuve en est soki bo bengi na téléphone beaucoup sentir comme si que voix vraiment azo forcer mais toujours sembla que Nzambe abatela et puis il kwambo yamabe ekomate yango wana bandeko boye ba yango semaine oyo bo peut-être que maman Océan azana besoin ya appui na bino azana besoin ya disungi ne koute pa na bino ezala le sambo ezala spirituel ezala ma marque nyonso o bino boyebi pour que non to luka ndenge ni tuki ko mema maman Océan du Congo na hôpital pour na kozwa ba soins appropriés donc boka mate soki Kabuya à l'équipe ko ça la émission bisika oyo bomoni peut-être que pour la première fois pour toyebi que no ba dongolo miso ba ko bana critiquer nini bo tout ça parce que totali maman Océan nga nazongaki depuis vendredi na ina kutie kaka ndenge na tikaki azolala kaka na ndaku azobimate donc cela veut dire que non mabe ezali alors on se pose des questions ce qui que makambu oyo boy mutu aya sali musana comme journaliste engagé à résistance avec totali sabino complicité à régime au dozanango le komi pourquoi les kisi ba image wana et puis ndenge boyebi chef coutumier oyo bon maman Océan bana ko interviewer ba bomaki après avoir koboma mwana nae ozwaki diplôme ba ekoboma chef coutumier et puis makambo ko sa makambo nzambe ko longwa ba maman Océan du Congo nde ba ekoboma chef coutumier oyo bo mona que mboka oyo boye tozana ba sanguinaire mboka oyo boye tozana batu oyo boye balingi vérité te parce que mutu azu image atali sibino botala mboke komi zamba batu bazo kimba ba rebelle bon ba rebelle za comme si bana mboka ndemo ba se rebeller pour ne lokoma bazo sipena nango te mais mboke za occupé ngana zo mitu na réellement so Félix na batu na bazaki sérieux Océan du Congo asali musala na ye aya tali sibino bino siko batu ya service ya ane bozolanda Océan pour quelle raison au lieu ba service wana ane ba service obino botia wana be pourquoi pas okenda ko traquer ba Rwandais au bazana na bazamba kati ya banunu et puis boye ba yango na ba traumatisme wana tinde bozo kende ko luka ma Océan biska vandi ba koko nae famille nae bozo tia ba ngwa en difficulté parce que to yebi na régime ya Chilombo lelo oyo bonde tozolo ba abwe maman ya Louis France journaliste oyo boye jeune wana ya CM13 tema bana ko luka Louis France bana ko saba tour na famille ya jeune garçon na et même qui liwa ya maman ya Louis France et ce qui wana te
na régime kaka oyo boy lui milinganyo oyo azaka mutu ya PPRD oyo banda koyeba na kombo ya kolia mbuma bakatela e prison à 3 ans na makala mwana na ndeto zolo azwaki diplôme d'état akufi pona nini pona souci ya papa na bango lui milingano asali déjà 2 ans et demi na prison makala etant que bon moto pourquoi pas kobimisa lui milingano oyo boy akenda kolela mwana na ye donc de fait que beaucoup mi koluka maman Océa du Congo boye bango donc bozana besoin mutuma ou bien na famille na makambo ya mabekoma regardez-moi régime ya batu oyo botuza na bango na Kisasa makambo za sérieux pour na kotia solution bino bozo mona wote mais makambo o mutu ya pesi bino belema botala babomi ba chef coutumier mboke sili na bandundu batu bazo kima là bokomisi Océa bête noire na bino soki lelo Océa kufi bino bozwani mais boye bango ata bosali nini akufa pe kate bandeko na ngai nyonso o bolanga mama Océa du Congo o bolanda ka chaîne ya libération du Congo émission na bino ezui bo mona ke biso to sala ka analyse émission ezui ezaki émission o bo mama Océa ayaka ko talisa bino ko bimisa nyonso na kuku na poisa mikolo o boye mama Océa bokomona ye akolekate parce que voix eza vraiment ya kobimate et puis aza tellement affaibli bon mona même que non état de santé na eza ko permettre te yango to sengi na bino nyonso bisika bozali ozana gemena soto be ono to batanga tanga poto no bozana gemena bozana na buta bozana bondo na isiro o bolanda ka Océa du Congo tout ça ko informer tout ça ko alerter bino maman Océa aza malade et puis aza menacé na ba dongolo miso oyo boy ya régime ya Chilombo oyo boy azebi musala kaka kolandaka batu oyo bakosala musala bango oyo bakotelemisa bilenge mpona kobundela mboka Océa du Congo aza militant ya parti moko te totamboli na baparti politique nyonso eza na Congo Océa du Congo atika kozwa carte ya membre ya parti moko te ifo boyi biloko ane wana Océa bato bayebi ye depuis bolenge na ye aza journaliste oyo boye abundela mboka bomona basomba ba journaliste awa boye bamisu bakende pa ya mama Olive Lembe bamisu bakende pa ya Denise Nyakeru bamisu bakenda pa ya Basongolo Pakala mais Océa du Congo alobi non ngana kobundela Congo soki makambo tozolo ba awa boy bo vérifier yango bo mona ke non Océa par carte de presse na ye na makambo na ya salaka aza pona république mais alors tango bino bozo zwa ka batu bo komisa bango ke non azaka mutu ya Songolo Pakala non biso tout toza batu ya Songolo Pakala te biso toza batu ya république parce qu'un politicien au Koyokaye ici on parle de la République ndenge Océa du Congo au Musana. Pourquoi qu'on s'acharne na mona mosi ya batu? Bato bazo yi bambongo, bozo landa bango te. Boke na kosa bamba traumatisme on te pourquoi? Bato bazo bomba ba congolais, pourquoi qu'on na ko traumatiser bango te na kati ya Rwanda? Oya bino makasi kaka soki bo yebi ngo kaka toka nani toka nga Océa to luka nani? Maman Océa aza malade. Yango na bomonaki Kabuya alekanaki pona kosala analyse pona koyebisa bino makambo eza koleka mais boyeba yango bitumba oyo boye to continuer yango et puis monsieur Félix be yebisa bato na bino bazo filer maman Océa du Congo batika baventure wana parce que nyonso bozo sa neza ba intimidation pa ba intimider bato bazonga sima pas besoin de faire mongo ya mutu aso ganga ekomi ko faire trembler bino soki bosaki makambo malamu Océa du Congo alinga vana te abana kolobaka ndenge aso ko sala musana e alinga ki apesa makambo oyo boye amoni positif na makambo oyo boye eza kotambola te c'est ça mais bino bozwi mboka boteki yango bozwi ni parti ya mboka bopesi ba Rwandais OK na oni makambo malongo kuna kutu olobi eyebani te kaka moko mutu ebi makambo lobi seul discours o ningisi monde entier na 77e sommet au ba président bakenda ki États-Unis ezaka discours ya premier ministre malien félicitations na peuple malien félicitations na premier ministre colonel Maïga osato ka ba Chilombo oyo boy akena discours alobi le Rwanda nini boy na suka bakolia pondo ya mai na Kagame Nasuka, Félix a coupé la photo et n'a qu'à gaminer Manuel Macron. Alors, Jara Babilo quoi boy. On va croire Rabino Ndenini.
Nous avons vu le courage. Il y a Jeune Ouana, premier ministre malien. Il a mis à nu le secrétaire des Nations Unies. À Kébissié. Tu n'es pas un chef de l'État. Chez nous, au Mali, on respecte les principes. À Kébissié, président de Côte d'Ivoire. Alors, niet. 46 militaires ivoiriens, tu peux libérer Bangote. À mettre la garde des Français. Aujourd'hui, le Congo est parti. Ce sont les Français. Ce sont les Britanniques. Ce sont les Américains. Oh, Félix, ça va continuer toujours. Et puis, je tiens d'ailleurs à féliciter et encourager là. Un Africain, dans ma tante reine Elisabeth, je me suis posé des questions. Papa Oba, comment est-ce pour réclamer Bembe. Quand il dit reine Elisabeth, aux complices de la théorie de en Afrique, il faut passer biso mon abiso. Vous sentez que le peuple africain s'est réveillé. Mais les Félix ne veulent pas se réveiller. Bazaka Kawana, Brina Lobakini, Océan Lobinini. Et aujourd'hui là, on les personnes Kawana Sali Makamba Ben États-Unis, à jour à l'issue de l'élection, opposant. Est-ce que vous réellement vous croyez que non, opposant les peuple congolais? Et ça mission pour le peuple congolais. Il n'y aura pas d'élection dans Mboka Obo. Nous devons chasser Félix coûte que coûte. Félix doit être poursuivi pour une autre trahison. Quand vous dites que général Oyebonani Yav, Aza traître un côté Rwandais, mais quand Obino Kotisa M23, Oyeboye, Claude Ibalak, Vital Kameri, Bokena Kozoba M23, loger dans un grand hôtel, Nabino Naba Yav, on a ce Bozaka Batouanzela Moko. Alors pourquoi ils ont victimisé Moutumususu, ils ont le Kobima Moussatu? Peuple congolais a besoin de Kimia. Mais Kimia n'a pas facilité. Mais bon, il y a un Congolais qui non, Makambo bino bozo mona oyebu. Il y a M23, bateau va zubunaga na wana bazo occupé en. Hier la nuit j'ai parlé avec un de Kona Bukavu. Longuement il m'a dit des réalités oyebu. Moi on a été en réalité. Quelques pays s'est réveillé, mais le Congo ne se réveille pas parce que nous avons des dirigeants faibles. Parce que nous avons des dirigeants trop corrompus, nous avons des traîtres au sommet de l'État. Nous avons besoin de Kimia en Boka. Mais Kimia, on a tout reçu dans le sang, on a fait ça, on a fait ça, allusion. Kimia m'a préparé à Kango. Si réellement Félix reconnaît que le Rwanda a agressé RDC, alors attitude Nini au Félix a vis-à-vis de Rwanda. Oso mona mutu moko aza Kimia, oso mona mutu moko azoli anae, azo melanae. Et puis pour Félix, c'est ça, il pense que Batou Oeboende va trouver solution à la mission. Et puis, nous devons faire très attention, chers Congolais. Boye Bake Batouana, ceux qui vont M23 va se retirer calmement. Va libérer Bounagana calmement. Boye Bango, Kemakaboza Mabe. Donc, Tommy Touna, M23 va se libérer calmement, ça, cryptement et balle. Pourquoi? C'est que Bako va signer. Et qu'on rebondit toujours mal dans côté de la maison. Il y a un moment na Goma, ville morte. C'est ça qu'ils ont décrété. Et puis aujourd'hui, manifestation à grande envergure, de toujours coup de balle, les bétamis dans la ville à Goma. Ça merci, on irait bazana kati à fond. Oh, Makamboana, bande konabiso, bande koremi, au bazana Bukavu, tout ça qui est lobby. Tout ça qu'on exige départ à Monusco. Et puis, comme il y a présence, il y a militaire, il y a État de l'Est, Kenya, Burundi, Nini et Kosovo. Mais le quoi, tout ça, dans le régime, il y a Bandoki. Régime, il y a des traîtres, il y a des collaborateurs, il y a des occupants. Il y a des militaires, il y a des villes à Goma. On ne libère pas un peuple, le peuple se libère. Coup de chapeau à Goma. Coup de chapeau à Remis na Moussala Bozosa na Bukavu. Bango balobi bakotambola le 29 et j'ai dit bisope awa je crois que ça a fait 10 mois. Nous se préparer na bandeko to na bango. Nous devons faire quelque chose. Il faut Congo est en libérer. Bien que ba motuana va représenter Monisco babi ceux qui Monisco et qui ko ça pire, ceux qui peuple congolais to ça attention. Donc biso to on a besoin Monisco kende. Et puis tout le monde a pireté au Anasiko. Totika entre biso na biso, tota Anasiko mbunzu na mbunzu. Totu na Félix. Et puis moi on a Monisco et kotika teka Monisco qui. Et quand ça la série d'activités, il faut Félix à connaître la porte. Félix doit être chassé na katia ya mboka oyebwe na ba crime nyoso, crime économique,
détournement, jouissance, corruption, trahison, tout. Là, Félix doit payer ses impôts. Chers Congolais, nous devons nous prendre à sage. Tous la responsabilité na biso na maboko. Parce que bandeko ya Bukavu tango bazobunda kate pona Bukavu. Bazobunda pona ko sécuriser mboka. Pona ko sécuriser mabele ya Kongomani oyo boye batu nyonso ba envier yango. Aujourd'hui, bomona ki mutu oyo boye kamere. Bo bana changwa bana ko yemba nzema oni. Ye wana kamere, kamere. Mbonga sanjo bana changwa bana ko yiba. Banda ko yemba. Kamera ye ko sala meeting na Goma ba bise oui, bana Goma bi oui. Biso tout tozana besoin ya kimia. Mais ki ko kimia wana tozo ngote na ba miyibi ya mbongo ya l'État. Tozo kimia wana te na bato ba détourner mbongo ya l'État. Kamera a été humiliée par ba film, ba mouvement citoyen. Et puis aujourd'hui là, bozo mona ambassadeur congolais na Centrafrique. À lobby Makamonga na lobaka awa, ça fait combien de mois déjà? Ceux qui ne se rappellent que ça va 2 mois passés dans lobaka Makamboa. Le pays, le Congo, est encerclé par les Tutsis, par les Rwandais, les Ima et les autres là. Les lots ambassadeurs na biso na Centrafrique à lobby nini. Chers Congolais, bobi manaka sa distraction. Ambassadeur wana kumilete wana soki na ko luka mo ke na monango. Il dit ceci. Bobi manaka sa distraction, le pays est envahi. Bah Rwanda va cercler déjà Congo. Moi je l'avais prédit déjà à mon émission au Océan du Congo. Dans le Baka Yango, Bandeko. Na Rwanda va cercler déjà biso. Sassou appelle si bango mabele. Félix Ebi Makambouana. Président de la Centrafrique, toi Dera. Il y a personne à ma manœuvre n'est pas sa 3e mandat. Président wana bala rwandaise. Alors, président wana akoma nae ko coopérer na ba Rwandais, donc koto wana nyonso wana ba Rwandais ba contrôler déjà Équateur. Alors, si biso tozo landa ba aventure oyo Félix azo sa biso awa boué, Mendeko, je vous dis le pays va trop mal. Ce qui se passe aujourd'hui na kwa mutu interpellé biso. Parce que maman on sait assurer le loi comme victime avant ni nanda kwa zo lo baté azo sa émission te parce auta kuna nde ba kendaki. Ce qui passe en Zéro, bakenda balinga buma bango nyonso ndi bakenda wana. Kolongo na ba na village wana nde chef coutumier wana ayo kozwa. Babomi et puis babomi ndeko moko boye tema zakine baba ndeko wana ndi na zolo ba ana ala minute obwe matanga na bango ezana masina na veni mapela. Biso tozana veni mapela bango matanga na bango ezana bumba. Babomi un jour moko na chef coutumier wana ba mama wa osia bakendaki ko couvrir ko ba ko palper réalité na kati ya mboka. Aujourd'hui ça brûle à l'est. Aujourd'hui ça brûle au centre na ouest ya Bandundu. Bandundu na kisa c'est combien de kilomètres? Ba chambre froide nyoso na Bandundu za kokanga. Banzela tout tronçon. Bakati banzete babwaki na balabala. Batimoli mabulu. Tout ça nani Félix na Kabila. To banga kolobate to koloba ngopo. Yo mona Congo il faut comment comprendre zo kanda wana. Mais Félix a koyebi sabino awa ono ya vasala ki coup d'état a kosa ki barwandais mais mutokoti barwandais na mboka eza nani. N'est-ce pas Félix Tshisekedi? Mutokoti si ba M23. Mutokoti si ba soda ya EAC, n'est-ce pas c'est Félix Tshisekedi? To koya te poto ba ko caresser Félix to ba na ko bondela e koso. Yango tozo bengi sabino. Aujourd'hui, dans la capitale, aucune manifestation, aucun geste. Il y a côté le peuple congolais, que tout téléma, tout tambola, tout bengana batu, oh, bonne MONUSCO déjà a joui. Bisakana ya komi kokende. Tokolo bataka na MONUSCO kende. Et puis tout ce plateau comme Maboko, non, nous devons faire très attention. MONUSCO wana bolomo na o akei MONUSCO o kenete parce que na ba source information on a vu il semblerait que MONUSCO wana akobaluka akoya kokota lisusu na sima ya basoda ya EAC obo eza constitué na ba Kenya, Burundi, Uganda na Rwanda. Alors nous devons nous battre pour que non MONUSCO fato akende
définitivement et puis batouana zonga na mboka na bango. C'est ça ce que nous voulons. La sécurité est à la porte à Kinshasa. Insécurité est à déjà na ba Congo. Bon comment na batouana. Ce qui va 1-23 va se retirer. Bateau va se retirer plutôt. Bon comment na bateau va se na RVA. Numéro na biso to check ngwana beaucoup benga même biso. Bon comment na ba avion ko bana kotama na buto bana ko ba rebelle ba Rwandais wana ba M23 et ko banda ko na ba ona Kinshasa ba bana ko déployer ba ona ba base ya Kitona na ba base militaire nyonso pona nini ko ya ko kosa bango intégration na kati ya armée. Bota la attitude ya batu oyo bo. Jean-Pierre Bemba lo bakate. Bemba déjà comment na est corrompu. Bati Lukwebo inerte. Vitel Kamerhe n'en parlons pas. Donc quelque chose de mal se prépare pour Namboka Nabiso. Bon, moi, dans le discours Emmanuel Macron, nulle part ailleurs, à tel que ça, la nation, Namakambu, Oeboe, ils ont le Canada et Namboka Nabiso. Dans le discours du président Joe Biden, a zappé Makambu RDC comme si RDC, na carte ya monde, ils ont participé. Alors, Bande Konangai, tous ont bêté ma porte par tous les moyens. Je sais que ce n'est pas facile pour que non, Baris va adopter biso, mais toujours bunda lokola mibali. Et tumbanang baka obino boyo kaka yango oyo boy tumbanang baka ngo ikoki oyo boy fuko bunda. Libanda. Parce que ba Rwanda tindenge ba yewana ba na objectif. Bazwa mabele na biso. Ba tuchina ba utu. Ba yoka na kate na mbuka na bango. Ba to za minorité za côté ya Paul Kagame ba tuchi. Yangwana bozomona likambu ya RDC eza likambu obo tozo ngwana la légèreté parce que ba Rwandais ba banda ko kota na mboka na biso depuis 1940 avant même indépendance. Donc aujourd'hui ce que doit traiter makamba ba Rwandais obo na biso ba Kongomani na légèreté et o le kelangai il faut trouver ba source et ba ndenge ni po ba tona ba kota. Yangwana to biso to se laisser faire te parce que to yebi banani ba za ennemi ya mboka obo ba kotisa ba Rwandais. Et puis, il va négocier le pouvoir dans le Félix Nenge, Bomona qui a négocié le pouvoir dans le Akiko Zaparé na bango, Rwandais, prévenez Bomona qui garçon au Bokosta Moutam. Tabasona qui est ambassadeur à Rwanda, alors oui, tous ceux qui ont pu former aux la moi en abisso, tout parrainé. Donc au Congo, pour devenir quelqu'un, il faut aval. Il y a Rwandais. Mais nous ne sommes pas un État. Aujourd'hui, regardez le Mali. Les Maliens ont se préparer. Ils ont une concentration, ils subir une humiliation. Boko Haram, les djihadistes, les nani, tout ça, les Maliens ont se préparer. Opposition, majorité, société civile, non, il faut changer les maîtres. Félix Nzela m'a mis les Américains au bout de sa solution. Bon, le président Simi Goïta, tant à comprendre. Idéologie dans le monde des autres tournées. Aujourd'hui, France est par terre à faire à genoux. Na tribune des Nations Unies, plus de 193 sont construits l'État. Mali Bazaki à la hauteur et puis ça les alaki Moutoua Zongi Saki Nanzilana. Mais ici, Félix a joué la biso et les élections, opposés à l'élection. Oui, c'est tout à fait normal, opposés à Congolais, sur un système, Rwandais. Il y a une élection. Mais le peuple congolais a besoin d'élection. Le peuple congolais a besoin de la libérer. Kobengana Chilombo, Kobengana Kabila, Kobengana Batu, Nyonso, Obazana Kacha Nyonso Sacré, et puis Kobengana opposé à Mabé. Oyo boye, peuple les a souffert, bango bazo sa eloko moko. Ba vraie opposition, ezala kabozana peuple iloba moko. Mais opposition ya Congo, bah comment qu'on travaille pour profiter à Mindele bah impérialiste bah pesa bango déjà bah limite beaucoup ça là awa bosuki awa beaucoup le baboité beaucoup le babo c'est ça opposition ndenge zo kena na okufa la Congo yango chilomba ko seka ke ba opposer bazana besoin okele élection oh ceux qui boke élection oh bo ils ont comme si bo accompagner ka chilombo na Kabila yango na siko biso to lobby bandeko mboke zo kena mabe. Na moni garçon au bobi na fila beta conseil na showbiz acheter $300, $100, $50, $20 tina $10. Ba congolais oka balinga ndombolo, balinga misunya taba, batondi kuna plein. Mais bonzo bosso na ke pobo ke na conseil wana, il faut mboke za na kimia. Lelo ba Rwanda baza na porte ya Kisasa,
Ceux qui bakoti ah bakomi ko boma bato. Siko là c'est moment bo ben no Bruno Zaka a raison. Ou bien maman aussi makambo ndo bo Zaka a raison. Makambo ya musique ba congolais plein. Ba ke kuna ba bwina. Ba yemba na héritier. Makambo ya pétage ba congolais tala bango ba vi na YouTube nde bazotala. Eux ils sont intéressés ba congolais yango wala. Eux ils ont futilité. Eux ils ont buzoba. Et puis je me pose à un moment donné, est-ce que réellement les Congolais vraiment tous allés, est-ce que tous les biscuits mboka abiso zoken? Ceux qui totali mboka oh nenge bandaki na nenge zoken, est-ce que biso vraiment toyebi? Caméra tinda kenda ki bu tourner na ye bo abengo so tourner à Mani. Bo mona caméra kenda ki na France, kozonga na ye abandi tourner na ye les 12. Caméra kenda ko négocier et pas ya ba français pour que non à convaincre ba français caméra à la premier ministre. Il y a un moment où les Français vont imposer parce que côté là qui kive, ils ont un gisement de pétrole, au bobo, Rwanda a exploité le gaz banini, balobi kene ko ça tout à tout, ce qui est réellement populaire. Parce que la société on a grave homme d'affaires français, aussi Kobil, aussi société où ils ont pas le côté baramoto, société ba mituka oh boy. Aussi la société on a Total. Ndé bo moni mission au caméra azotambola pour convaincre batwana soka comme premier ministre a livrer bango ba espace wana ba pétrole nyonso eza na mboka na biso tout se détroper que caméra na Félix Baza wana po ba pesa kimia na Congo caméra na Félix Baza ba complice na Kabila bota na ka attitude na bango si réellement bato azaki na besoin ko bongisa mboka ero bo masasi ngaki sala ya makasi entre biso na banani et puis bota la Côte d'Ivoire na Mali ba oyo kanate. Bota la kuna ezaka mesi le chien méchant. Baza na position kaka yabo. Mais chez nous Félix y a la diplomatie, Rwanda ça hypocrite. L'hypocrite c'est les Congolais. C'est toi Félix c'est ndemu toza hypocrite. Comment est-il possible mboka nous agresser? Au lieu qu'on déploie ba militaire, qu'on soit ba minduk, yo zo s'attendre na force étrangère. C'est ça qui ndokité. Oh ezaki ndoki kisanga menu Félix akosa biso. Yozo espoir na yo na armée ya bapaya. Yozo espoir na yo na bauta na bato bazo bomba, bazo violer ba mama na biso. Yozo espoir na yo pa na bato wana. Tala bisika oh bo Félix Alaxi trahison ya Congo et monani na poisa. Bande ko ba congolais biso tous na besoin kimia. Lelo bande ko nyonso ya Goma o ba bimaki ba repousser bango na ba balle na ba gaz mais boye bango bino na Goma bobimi lelo boko bima jeudi biso pe na kisasa soki ba koboma biso abo peuple congolais bobonga déjà parce que makambo ya Bunagana a déjà plus de 100 jours quoi mutu na parlons pas insécurité comme le kola donc et comme le kola la vie quotidienne ba congolais comme le kola osambo on tue les Congolais nzamba kosala bande ko ba africain bazoke na ba mer Méditerranée ba okufa Dieu va réagir. Peuple nini oyoboye est conscient. Moi quelque part on condamné peuple congolais. Problème des zaki non ba oyo zaki na kati opposition o ba ko telemisa peuple pa ba pesa bango esprit wana ya ko bunda bitumba. Révolution c'est ma pacifique terre. Révolution c'est loko ça spontané brutalement na ba façon tout né le lezo ça na Haïti. Mais chez nous au Congo, au mona, ceux qui biso to bengi ba toto bi ma balabala, ba chef ba parti politique, bo bi maté, bo fana na tozu modor, tal niveau congolais comme une idée. Et comme ça vous croyez que notre ozamboka okaboy na lo sambo na banini. Yango nazo insister à un moment donné to ko bi ma parti politique. Pour moi on appelle biso ba to lo ba na télévision. Quand il s'agit de la nation, to lati lamba ya Congo. Mais le mal est que non quoi ba congolais mi bazana ba parti politique bazo ba instruction ba chef de parti na ba malheur peuple o ba o mona mabe mazo continuer ko demeurer toujours esclave kamere ba kanye moyibi na ba gomatracia ba lobi kamere tika ba jena wana to yebi ko za traître jida ya Congo ko la biso uteto na yo makamba kimia kimia za to bino bo saka bo tamula la guerre se prépare et puis la paix se prépare un point très ambassadeur ya Kenya lobi ambassadeur à Congo na Centrafrique à lobby. C'est à nous de prendre ça au sérieux. Parce que le président Olivier Kamita lobby yango à cause de la négligence, à cause de la taou bolembu, il y a politique à Chilombo. Alors on makambo soka lisapo onge. Si on ne fait pas attention,
ça sera pire. Capitale que vous allez envahir. Et puis Félix a délocalisé capitale. A combien de temps? Moi, je suis au sérieux. Yangwana bomoni. Ba komi ko banga tanto ba makambo aboué. Ba komi ko filer maman Océan. Mais nous vous tenons informés. Madame Océan du Congo est malade. Pas malade que non, grippe et ça les jours mon Beniki. Madame Océan est malade. Cela veut dire que non, les autres ont moyen pour tomber dans l'hôpital, toyeba ce que zanine. Azo ba soin approprié oyebwe et ko sala ke bomona Océan du Congo molobeli ya mboka a kozonga po bana ko pesa bino mai et ko lekana kati ya mboka na biso. Bon partager mission o informer ba résistant seigneur. Madame Lopinga Océan du Congo aza malade et puis aza menacé bazolandae na régime ya criminel o ya Tshisekedi aza nango. Nous on ira aux élections tant de libérer mboka o. Tant que les élections tant que le Congo sera occupé, mes chers Congolais, élection na Congo, ils ont un pacte mogote. Ce qui bokene élection, bokena bino kapo bosa plaisir na ba Rwandais formalité kaka. To sola kina kulutu wa yambo. To benga ki bande konyo sudu wa benga. Parce que bo condamné biso no brino, bo travailler ko na bino ya Goma, ba otambola. Biso pe tozana besoin, biso tout tozana besoin kimia. Détermination biso ba brino tozana ngo. Na bande ko tozana bango lisanga. On se donne, on a de l'énergie. Tozana nyonso. Mais tozana limité sur le plan peut-être financier pour na mobiliser bande komisus. Ba idée bozo pesa bo kenaba, bo le cap, bo sensibiliser maison par maison, oui. Ça va nous demander des déplacements, ça va nous demander de l'énergie. Mais bis nous préparer l'activité, on a fait du mois en septembre. Oh, bon. Tout ça a besoin de nous pour le moment. Il faut que tu aies une pression bamba. Sinon Félix a un glissement là. Pas si déjà Félix est glissement. Bon dans la attitude, Félix c'est ça à l'aise. Il fait ce qu'il veut. Alors, na minute oh boy, to liana nous oh monani nan. Ma futa taba, ba ya kwa na moto. Bo tinda ba moyen. Bo soutenir biso. $1, $2, $3, $5 pour que to sangisa makoki wana to be misa batu na balabala. Ezata kana biso to bando tamba ni to ka meeting na Sainte-Thérèse be studio za kuna. Biso objectif na biso za assemblée nationale. Bisika mi be ko institution amboka ezali. Pas quelque chose sous makama meeting na Sainte-Thérèse. Il faut que même peuple na objectif peuple burkinabé to bazaki na besoin ko changer makambo. Bakendaki te kono meeting na nini bo bakendaki meeting orientation à biso parler du peuple bisika mibe ko amboka ezali. C'est ça eloko biso tozana ngo besoin mais to sala ngo ndenge nini. Des attaques to ka to lobi to baluki ba beti biso tozongi solution monanité. Biloko wana il faut s'arrêter. Biloko wana il faut s'arrêter. Peuple congolais lata mola to moi etumba. Zwa kanda wana pona ko bimisa mboka na biso na mboka banguna. On a besoin il y a des moyens financiers. Nous avons besoin il y a des stratégies pour nous avons besoin de conseils. Parce que pour le moment, bande ko goma bazo tambola. Biso na kisa soto ko tambola te ba mona on dirait tout ça complice na chilombo. Alors na bengi maman Jolina maman qui papa Kilame, papa Nestor bana Bilaka ba kunanya maman Océan du Congo, bande ko nyonso ya Angola, Luanda, Paris, Bruxelles, Suisse, Genève, États-Unis. Papa Brino en Australie. Maman Océan est sérieusement malade. Elle a besoin de soigner bino pour que notre maman hôpital et malonga bayeba ce qui nous a dérangé. Parce que kolobanae même voix bozo bima vraiment bien té. Alors tozo meka kobunda na muke obo sala pour que non l'activité aux préparer na fait du mois tout le monde appelle maman Océan à participer. Soit qu'on participe mais nous sommes déterminés il y a que tel mis peuple congolais pour na kozwa guerre de cause na makamu obiso to lingi. Alors, bino obo bozana numéro maman Océan du Congo, ce qui bobengi bokozwa. Yemoko ce qui possibilité ko sole kozala, ou bokozwa kabuya po boswa nae. Bino pe bozana besoin soit transférer biso bo contacter biso numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702. Plus 243 81 73 11 702 wana nde ko benga biso. Ndeko moka tuna nga mende ko soki to tindi lisungi. To tiango soko tie lisungi to koya na maman Océan 30 ko tel. Atinaki côté nae pour une activité de se préparer. Ce que vous avez besoin numéro maman Océan, to repé ça soki a pesi biso autorisation ya repé ça bino. Parce que comme ata ko na to ça ki bonde ko brino non, biso to fonctionnaka ensemble
na surtout makambo etali ya Congo ndeko nyonso abimisa mbongo na ya mutoki obisi 1 euro na yo pona bitumba Congo tolinga osala masekite na makambo mbongo wala parce que toyebi ke mbongo ndeko alukeli yango po Congo ezala libéré. Alors voilà eloko toneli to lo ba ngwana aussi du Congo Jeanne d'Arc bobenga kaye maman présidente aza malade. Alors tous on a besoin ya isungi na bino pour que notre bimaye na hôpital oyo esengeli po toyeba réellement nini eza ko déranger ngana bino tokutani na mikolo ezali koya. Je crois d'ici fin du mois nous sommes en train de nous organiser pour na série ya manifestation ya kubenga na MONUSCO et puis Bunagana et puis makambo ya état de l'Est oyo baye ko envahir mokana biso soki nzambe alingi ngana bino tokutani na mikolo ezali koya matondo peuple congolais tellement lamuka silika bima na balabala nyonso oyo esengi po obundela mboka na yo sala yango parce que toza na mboka mosusu toza kaka na Congo. Alors beini nyonso ya Congo il faut bamona pression populaire bamona kanda ya peuple congolais parce que biso toza kaka na mabele oyo boye banzenzalandu bamondela yango ngana bino tokutani na mikolo ezali koya soki nzambe alingi matondo ingeta